Sunga ezali recommandation ya Nzambe mama mami abelisa mwana bamvula ebele azwa lisungi te adosenga lisungi bolanda reportage oyo omesana kobebisa mbongo na kokaba mingi na baba tope moto ya motema malamu oyo amesana kopesa mbongo na badime na ba église tope mpona kosunga kosalisa bato na ba hôpitaux partout tala elanga malamu ya kolona oyo Nzambe azokokanisa mpona kopesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami oyo bozali komona azali mama azali ko vivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okoloba te kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali lisusu diabétique pasi ekanga mama o même esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli ngai mama mami nabengi bino kwa naza na pasi naza na mwana oyo abotama na méningite aza mwana ndeko nanga depuis 2006 bakufaka na bamobundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwano ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwano nazomema ye na kine nde akomaki kovanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraimen nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemi ye na kine azwi forme nga mpe napema sala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisa nga basolo wana mpo naza diabétique me shwa eza te naza na moto akosunga ngai te awa naa na famille te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokola mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesi nga mwa geto oyo tovandaka na mwana oyo nazosufrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunga nga Nzambe mpa akopambola bino tosengaka lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana namoni image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda awa deya balongwa mais batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo mpona mwana oyo botika ete bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama oyo te mama Olive azonyokama makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala Nzambe bapaster botika ete badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo to pe oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elanga ya kolona yango oyo biblia to pe courant elobi yeba kosunga moto na tango ya pasi pe Nzambe akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato ya mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi pe mawa mingi tosunga mama mia po totiki ye susi DG magazine Mbonda Ekolo Alain Dewa abalisaki mwana na Lubumbashi bolanda reportage oyo na bokebi nyonso na kombo ya Jenny ezalaki esengo makasi biso pe tozalaki wana na Lubumbashi esengo kobota elengi Alain Dewa le DG valable ya magazine Mbonda